mingi na oloba le point oyo nyati na ko soulever à propos ya bandeko mususu oyo ba sala bandeko misala oyo ya niveau d'Europe et niveau na biso ya mboka na biso. Donc soki oza na capacité te ya ko sala muninga musala wana il faut luka oyo azan meilleur kana connaissance mikolo na yo o asunga yo o bebisa nzela oyo te muntu yo o biso nyonso tozosala parce que muntu moko afinisa batu nyonso abima na valeur na mission batu fota. Alors sacrifice wana yango nde ko kende tout le temps na école pour apprendre yango nde za bénéfice ya lo sacrifice mbimba yango wana. C'est pour cela na sacrifice na esake na kena na niveau ya koluka makasa balakisanga na bakoko balakisanga na bakoko na ngai depuis na âge ya muke ko apprendre. Si ko mettre yo bandi imagine ndeti na ba âge ya 11 ans. Oui, na banda déjà initiation ya ko koyeba nature ya mukilio. Oui, bandi pe déjà ko na 11 ans 13 ans na ebele témoignage est ebele. OK, ba témoignage est ebele parce que dans un siège o eza pas fait ba image eza a ya église oyo ngana na encadraka. Oh maître maître na bien église o encadre. Oui, centre l'église ba image eza na kopesa yango pour la tiango. Oui, il y a un fumo long azalaka parmi les disciples batambola na kimbangu tant kimbangu aza pouvoir pe bango nde akutana se ya mokilio. Musala na eza ye na benga na tout le problème oyo nga naza nango oyo eza en difficulté ya makasi po ajouter nga ba position pe ba récite nyonso ya ba problème naza nango. Donc sans que naza na aza liboso na ngai eza vraiment difficile. Alors eza problème ite ndai na linga place oyo mfumo longo esi aye na plateau ma pesa $10 ya angumbi yango $10. Vous avez biso nyonso tota tala makambo mama mabia star Christopher Songo Tchaka Tembe balobi na kolakisa bino ba maître spirituel ya vrai ya sûr mfumo longo akanga pas de PC à bougie tu es attendre le moment tu es justement simple pour que tu fais des machins ya ngende tala makambo bien dadi lenda na chaki combien wa mettre $10 maman mabia star pour la télévision et la radio tu pour tala mbongo pour différencier Yesu nalobi maman mabia star kolo loko Christopher Songo yo tinda ngo na ndenge système so fumo longo mete poeza solo au présent yo témoin liboso oyo opesa témoignage ya réalité au monde temple na yo appelle les aka o nazo passer en mokili mobimba. Donc docteur wa muta maladi te quand de muta maladi nde yende ya kina koluka munganga. Donc c'est pour cela que l'on a lobby yango wana wa ko intéresser na message na ngai contact na ngai za affiché wana abengi atuna mituna nyonso za ngo posa My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you
It's not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre mission Koangola qui est toujours présentée par moi, Danity Manga, votre humble serviteur. Bobi Mikolo, Danity Manga Zaka Yaboé, parce que Mikolo yo, Balubi Dynastie, Bilengi Nango, Ekosi la T. Sur ce, je profite de dire déjà, bon, retour na Kati à Londres, à Mami, Maman Mabia Star, Koubeloko, retour déjà à Makassi. Et je dis aussi de big salutations comme ça à Christopher Songo. Songo, il y a Christopher, moi, mon balou à Zanga, de l'autre côté, Vélanga toujours pentacle, parce que y a mon toit, il y a Sony à Londres. Pour ce que Bengi à to Bengi na 0R, c'est que na Tongo solution ezali. Et ça fait que Benga Mouta France a bloqué yote. Christopher Songo Makamouane Zalarater. Et là je vois aussi Dadi Lenda Angel Loué, moi na star, Azastar, Bakombo et Koti Koti Sika. Donc, Bolimbisa moi mon cœur dans cette émission parce que téléphone et kangami et puis téléphone et zanga moi problème donc voilà egoyaka yakaka bakombo na bino déjà et zaza nango déjà wana parce que to bois kango na ndenge ya jeté et je dis aussi de big salutations comme ça à toi Daddy papa pasteur qui ne cesse jamais de prier pour nous déjà na kati ya chaîne na biso ya Mabia Star awa yo mutu osabonate pour ta première fois de regarder nos émissions, n'hésitez pas de s'abonner parce que au cas na suka wana au monde bakomi s'abonner ou s'abonner et écouter dans yo rien balobi aujourd'hui Danity Manga dans cette belle plateau de Koangola. Danity Manga reçoit pour vous un maître spirituel balobi mikolo yo nga ba maître il faut na la kisabino ba vrai maître parce que ba kosabino na misala na lingi soute bolela yo muto zo ba problème na ba maître ya ba escroc ya ba lokuta ya biso tumba mbongo ngope musali salamité donc na ko la kisabino ba vrai parce que awa assurance ezali ba maître yo makamba solo ezali balobi yo muto lingi o assurer maison na yo assurer famille na yo na ndenge ya Kishasa na ndenge ya poto biloko na yo balobi Yannick Assurance notre meilleur assureur du moment. Yannick Assurance aza toujours wana il appuiera toujours Mabia Star balobi. Dans cette plateau, je ne suis pas le seul. Nazana maître oh déjà Narozane Sengo, il y a représenté Binoye à qui je dis déjà bonjour maître. Bonjour. Bonne santé. Qui m'est vraiment allé. Voilà lelo oyo bayo bakolanda yo na chaîne na biso c'est pour la première fois to yamba maître balingi na baye ba kombo na yo et puis oza maître Yannick na kombo na Mbuta Jean. Mbuta Jean dans un maître guérisseur. Na traiteur ya malade belé o eza songolo e uta mingi na maboko ya bato. Alors naza mopa na niveau ya capital na yaka justement pour na koleka na télé na yo na passer message na ngai. Pour na uti musika na Congo central na village Kimfuka na Manyanga. Na uti ndemo. Vous avez Manyanga? Oui, naza 50 Manyanga, 50 Mumboma. Voilà. Maître Nandenge Olobi Oye pour Oleka Tolobela spiritualité. Maître tokene non spiritualité na yo eza basé na bokoko pe ya mboka ou soit yo osalilaka magie blanc. Bon osalilaka bokoko oyo akati kinkulu coutume na magie blanc. Donc oui. Pour ce qui est compliqué awa ou na boye. Ce qui bokoko to traiter na bokoko. Et permet de traiter. C'est pour cela que la spiritualité parfait comme si on a des dimensions mususu ya batu oyo parfait uti maboko ya batu. Alors ya ngosi ko ezala traitement boko banda na nzete bobani na nzete ce qui permet de traiter na nzete. C'est pour cela que kendara sikoyo na ya boko ya spiritualité. Si vous maître tokenanu traitement s'il faut dire maître étant que guérisseur aux ali bajar il y a ba maladie vraiment précisément kolobandeti parce que batu mususu omona azana poto babengiye babwakela ki mama na bango mbasu babengiye mususu ba mutu a poli mutu azui moi ba problème moko boy siko to kende nanu maître to ya nanu
place oyo siko moto abengi na poto supposons olandela mutu na ba maladie ndeti ya bongo est-ce que yango pe yo po traitaka ou soit ozana maladie oyo yo nde o traitaka na traitaka maladie nyonso eza général nde na ocholobela o eza spiritualité alors ba maladie songolo eza ke vraiment soki ozana poto ça dépend ya ka oyo kozana nango na musika pe na ko traiter yo na ko tindelo bakisi soki simbité spiritualité to landelo na spiritualité. Donc maître yo tinda pe bakisi ke poto mutu asali azui guérison. OK. Oui. Oh, c'est une très bonne chose maître na yesko to vanda awa. Maître temple na ye eza kaka kuna na village to na Kishasa pe boindengo se déplaçaka ozana facilité pe na Kishasa to mboka nini ba bengi yo okepe osali musala to il faut ka osali la mona temple. Bon na niveau ya capital na zapi na bato oyo na siège eza na siège na capital na Kimpese na Villa Matadi et puis na Bomati na Mwanda. Donc na tia vraiment ba siège par là pour ngai na za villageois na vana na village vraiment côté oyo na yaka impérial loba ki ba bengi singa likambo loba ki ba bengi shona likambo siko maître mutu moko soka zandeti na problème oiza ya mikanda banda kenda poto mikanda eza kozwa mate mususu mutu mususu azana problème na foyer na ye azana posa que mobali na ye avant de sur place to mwasi na ye avant d'aka sur place azala na ye est-ce que babilo kwa bongo osalaka yango est-ce qu'ils zaka pe na ba retour bon service na oyo nga na salaka ya na retour te parce que nga moko na se sacrifier na nyonso na se sacrifier na nyonso sacrifice eza ka te faute ka moto sacrifice eza domaine privé oyo dès que bani ko yekola ngo eza tout comme to koloba exemple classe pour muntu aza na connaissance abima na valeur na miso batu fotanga alors sacrifice wana yango nde ko kende tout le temps na école on va apprendre yango nde za bénéfice ya lobby sacrifice mbimba yango na c'est pour cela na sacrifice na ezake na kena na niveau ya koluka makasa balakisanga na bakoko balakisanga na bakoko na ngai depuis na âge ya muke ko apprendre siko maître yo bandi imagine ndeti na ba âge nini âge ya 11 ans oui na banda déjà initiation ya ko yeba nature ya mukilo oui bandi pe déjà ko na 11 ans 13 ans na ebele témoignage eza ebele ba témoignage eza ebele parce que na siège oyo eza pas fait ba image eza awa ya église oyo nga na encadraka. Oh maître maître na bien église on encadre oui centre l'église ba image eza na kopesa yango relaxer yango oui donc centre eza munene c'est pour cela que ba siège na eza partout na Congo central voire même na Angola Brazza na ba siège alors mutu oyo na difficulté ya document moyen financier wana eza petit problème eza ke batala te ba o ba choc ba kutana nango ya ba oui eza pe pas fait eza pe escroquerie façon du travail musala eza dimension par dimension pas fait dimension mais maintenant que service à muntu comme on a escroquer qui est mais escroquerie donc mingi yango ndelo na kolo baobi babaya na bango baobi siko daniti manga pa ola kisabiso ba mettre ngo boy to ya to bengi boy musu makambu pe etape à côté donc mingi na koloba le point oyo nyati yango na ko soulever à propos ya bandeko mususu oyo ba osala bandeko misala oyo ya niveau d'Europe pe niveau na biso ya mboka na biso donc soki ozana capacité te ya kosala muninga musala wana il faut luka oyo azan meilleur kana connaissance le colon yo po asunga yo obebisa nzela oyo te muntu o biso nyonso tozo sala parce que muntu moko afingisa batu nyonso yango kingana bakulu metuba dilala monse be utela malala nyonso alors ba mettre musu ba leka na niveau ya dimension ya ba terrain na bino boyamba na ba plateau nan ba bimisa bango te zo senga il faut ba apprendre ba zonga ba formation ya makasi pour spectacle à relire na télé à salle spectacle
spectacle eza musala te pour la France ba foutela yango mbongo boleki na ba grande salle ba sala mindele ba sala ba spectacle bo futi ba billet bo koti bokita la bango c'est que baza bato misala te baza ba donolo ba ma okita la ba wera ba sala scène na bango après scène ya zimbongo yo ke donc c'est ça il on a soulevé bande ko baleka na niveau ya plateau bango nde misusu bafingisi ba maître misusu oyo baza na nzela ya mabete po ye akozala pete asali aventure po musala ososali aventure au dérouté vino comme limité risque kokufa vino esili po ezana ba to preta ba serment na kati ya makambo okolia mbongo muntu te sanki ya mona résister à likambo na ye en plus toliaka mbongo muntu te mais maître musu balia ba mbongo ba wana eza bango mais point de vue na faire voir yo soko le mbongo muntu na vie ya mukuse sans que faut somba ne matériel ya musala na yo esengeli pa fait basa elo musala eza aucun hôpital ba examiner yo après ko examiner yo ba ordonnance ko bima si ordonnance wana partir wana nde ba ko oui ce qui peut permettre de boquer une étape mususu. Donc c'est pour cela que l'on a lobela. Voilà, maître, bien parlé, surtout fidèle à mes internautes, vous êtes en train de comprendre que tout ça na spiritualité, il y a haute dimension avec ce maître. Moi je vous dis, donnez la confiance na bay oyo basala musala bien yo mutozo ba problème na olobi ke maître moko boy kingani alianga mbongo na olandela nga isu makambo te vraiment daniti mangasuka bimisaka bao baza vrai op misala ekosalama na ndenge ya solo maître toza mingi na katikaka ya magie ndenge oza ko expliquer biso wana si islamique voilà maître tokendena nous na aspect oyo si c'est fait que muta bengio parce que déjà na Kinshasa toza ko courir na makambu ya ba élection ou ezoko ya kala mingité est-ce que maître député moko boy soka za na posa pe azo encadrement moko spirituel et pas na yo jusqu'à ce que ba makambu et Simba abima vraiment député et ça la mappe. Pourquoi pas salama pour nyonso o eza possible na sala ke nazala o nazaya ngodi na sala alors il y a ba député mususu na kotanga ba komona ba ngoti na plateau vote na mamba politique ya te baza ba 3 fois élu depuis na premier mandat 2006 tilelo ba oui baza tilelo au PCP makambo ba topé ba voto beleli ba centre ngaza mu Congo pesa la Congo lelo ezande ba Congo basali yango Congo lelo nyonso tozomona ke bikolo musu ba komiko kobimina ngo ba tête ezande bisonde ba Congo ba Kolomboka oyo donc mingi olobezate nana ba député mususu ba vota bango te asala propagande une semaine na niveau Congo central précisément na Matadi babima deux fois eli à plus na moment oyo na yebite na olobane maître yebite olobane est-ce que c'est au ko ça appel na batu o balingi ba postuler na temps oyo baya na temple na yo appel ezaka o nazo passer na passer mo mokili mobimba donc docteur wa muta maladi te quand muta maladi yende yakina koluka munganga donc c'est pour cela que l'on a lobby yango wana wa ko intéresser na message na ngai contact na ngai za affiché wana abengi atuna mituna nyonso na posa ko zoya yana. Maître, sur ces fidèles amis internautes, on est doucement, lentement, tous au Kende, une émission, Kwangola, Bishiko et Sengara, tout Kende Nango pour na shit Nango. Namoni, na remarqué, na plateau de tous aboé, na mesa, Maître Tché, papier moroboy. Ba dessiner dessin, namoni ba signe ba dollar. Et puis, non, on a un maître, oh là, qui ça, tu vas comprendre pour question na otuna, tu as besoin. Et puis, maître poignet azana lissou awa, et puis pembe na ye signe $, et puis a simbi
muso eza na se wana bande ko bomoni eza lo wa mwa nini basinya ba dollar eza pourquoi ye aza mfumu wa longo nani mfumu wa longo azalaka parmi badisciple batambolanaki mbangu tanki mbangu aza pouvoir mpe bango nde akuta na se ya mokili oyo mfumu wa longo oui musala ya mfumu wa longo eza ndeti musala na ye eza ye nabengaka ye na tout le problème oyo nga naza nango oyo eza na difficulté ya makasi mpo azopesanga baposition mpe baresiti nyonso ya baproblème naza nango donc sans ke azala liboso na ngai eza vraiment difficile alors connaissance na ngai elekela mingi ye nde akompleta nyonso oyo naza lelo Fumwa Longo, fidèle ami internaute, vous avez vu déjà Fumwa Longo. Fumwa Longo, il faut la qui s'habille Moussala Naye. Tu comprendre qu'un Fumwa Longo paie, Azad disciple Pendata Moulana, Massimo Kimbango, parce que Mundela Yebi Simo Kimbango. Si vous avez un Fumwa Longo, maître Namonio Yena Fumwa Longo. Balubi télé, et ça radio té. Bana poto, balingara maître Soka Leti, il faut pas comprendre que c'est lui-là. Aza maître spirituel. Maître Okoko ça nini pour mettre battu d'accord. Et puis là où ça les locaux au PC numéro no ya téléphone et puis au PC message no ya soukana habité au ko ça lo nini pour na ko sepeli ça battu nyonso oyo bakozwa ton ya Rolanda yo. Bon naza mingi ne makama makasi na ko sala eza na ngote pour spectacle eza na ngomsateni na ucholo. Ezaka juste symbole na sala pour mokili ngaka ba mona réalité mais la réalité mususu pe za réalité il faut au côté approfondir pour comprendre pour muto sala donc yango nde loko eza nazo sala le juste une petite séance ya cérémonie muke ba mona réaction ya portifeu na za Fumwa Longo Fumwa Longo asala musala na yebite et senga nini maître et senga awa na yebite pour ça musala ngo pour comprendre Fumwa Longo et senga ozana naza nelo te na main vide justement duplicateur naza na maboko alors c'est pour cela que nazo senga pianga $10 vraiment maître sengi déjà $10 Fumwa Longo taga maître bandi makam a sengi $10 $10 yango peut $10 hein et ça te que na koko simba na la qui ça problème té ngai na linga place oyo Fumwa Longo esi aye na plateau Mabia Star $10 yango siko mettre 10 mettre ngumbi $10 ngumbi yango $10 vous avez vu biso nyonso total mettre azui $10 atiango na nzoto Fumwa Longo akangi Fumwa Longo siko tala makambo mama Mabia Star Christopher Songo tiaka tembe balobi na kolakisa bino ba maître spirituel ya vrai ya sûr Fumwa Longo akangani Fumwa Longo akangani de PC à bougie tu as atteint le moment c'est justement simple pour que tu fais des nazanango yangonde Fumwa Longo abandi Fumwa tala makambo bien dadi lenda na chaki combien wa $10 mettre $10 maman Mabia Star pour la télévision et la radio té pour que tala mbongo pour différencier Yesu nalobi maman Mabia Star kolo loko Christopher Songo yo tinda ngo na ndenga système so Fumwa Longo mettre poeza solo au présent yo témoin liboso oyo opesa témoignage ya réalité au monde OK donc mutu nyonso azana ba problème sérieux ana posa ya portifé li bonnet peut manger ba crédit tozana bato mettre bien azui yango bachange Fumwa Longo ana posa crédit na banque ba defse mbongo en difficulté simbaka te contact na ngai eza na fichier oza librement ya kobenga pe kozwa réaction ya likambo na yo
ba problème tout oyo za na bato oyo za en difficulté ya ba foyer ya mabota ya maladi songolo ba passeport oyo billet bimakate alors voyage et simbakate naza librement ko yamba bino contact na ngai za plus 243 89 60 69 660 plus 243 89 60 69 660 na suka numéro na ngai yango wana Mbuta Jean contacter avec 4C24 naza librement ko yamba pe ko yana na maloba na bino. Maître Mbuta Jean au lobby 24 heures sur 24 aux awana au sali déjà appel na yo na batu maître ngapi no ya il y a problème interne so na ba problème sérieux naza librement ya ko sunga molongo il faut akomisa biso ba député il y a problème interne. Voilà, merci. Là, c'était Maître Mbuta ou Nazaki Nesengwa Royamba. Na plateau Nabino Yako Angola. Vous avez compris comment Maître Amemi Bicho. Sur ce, je demande, toi qui as de problèmes, de sérieux problèmes, ou les spirituels, au Meka Meka, bah Maître Oyaba faux, on a Mike. Bon, déjà Maître Mbuta très logique parce que ce hôtel est mettre boy na habité au escroquer nene ba misusu amona o tumba mbongo te Maître Mbuta tumbisa raté Maître Mbuta oya musala et salama Maître ataza musika so abengi yo c'est bon mystère dans la frontière était mystère ça l'équivalent même seconde téléphone rapide donc mystère il y a un de salir la vie à l'auto mais n'est pas moi qui les a librement. Voilà, toi qui veux être député en ce moment, il y a qu'à spiritualité peut accompagner Maître Mbuta est là. Appelez Maître Mbuta. Ba question nous se pose nango Maître Mbuta lobby WhatsApp na yeza 24 heures sur 24. Tout na question nous se lingi et pas Maître Mbuta parce que Fonclé abimi déjà. Fonclé 10 Fonclé 9 billets bakisami et ça mba moko. Isaïe nango moko. Lelo ao na mabia star tulubi elokoti mère bye bye. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité, la collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.